Michael Jackson a théâtre à la raté. Je te dis, tout le monde a sa star. Alobi na yo Michael Jackson a la raté. Oh bah yé bah artistes, ce sont des artistes. Yo lingi na nyaya. Et puis Bembeza ba pesa la mutu invitation. Pourquoi bolinga bo maman bongo ke ba polémique moko boy intel a yete intel. Polémique te auto moni yango to. Aya, déjà pas na bango. To mona une vidéo. Belle vie Belinda leka ki kuna. Si la bisala leka kuna. Soki tolobaki te bato engabongo esala boye te totelemaki tobandi ti 22 comédien te oh voilà batrike bajournaliste oboyeka te boboyeka te biso tokosala banaliste tokoemilie kaka emiliation ekozala kaka on s'en fout tozela mélodie abima tolela omandi baolela nakosouhaite liwa motu te mais est ce que baosala makambo basali mpona mélodie parce que mélodie atika œuvre o papa chéri aloba nga naza fanatique ya mélodie na film au chocolat partout au moins a joué moi na vie de lui a joué moi na maman Kalunga souka na dio. Monsieur David Salsero de Paris, merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici c'est le Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Salut les abonnés de JK Télé News, c'est bien moi la vôtre, Aurélie Vangou, la maman des garçons capable autrement dit la mbingazone de la presse congolaise. Le Baïba Kenda Sango, émission Aurélie Vangou a mesana toujours représenté pour Nabino, to sali descente en to sali wapi, na bichingo bila to ye kozela un corps ya ndeko na biso comédienne na biso na kombo ya Mélodie ba Diamond Nicole Poy bino moko boyebi to zalaki wana déjà banda mukolo mutu ndeko na biso artiste na biso comédienne na biso akufaki to zolaki bino ba image ndenge comédienne na biso akufaki ndenge makambo ko se dérouler ale lelo toza awa ensemble toujours na bino toye kozwela bino ba image na ba information to lakisa no ndenge corps ya ndeko na biso Mélodie ekoya na Kinshasa na place okene na morgue ya cinquantenaire de tout évolution ya matanga oyo ya plutôt ya arrivé ya corps ya artiste comédien na biso ekoza na mona mopanzi na ngai za ba comédien ba ekolela ndeko na bango tozana bango toujours ensemble ba bika to lela ba o bazolela mopanzi na ngai na moni Pépé Mandosi que j'ai dit bonjour. Mbote maman. Bonne santé. Santé za moi mukia parce que nzoto eza bien te banda to kufela inde na biso Mélodie bon nzoto ezala malamu ndeni parce que Mélodie aza vraiment amio vraiment que to lekini na ba bon moment to vandi na ye ba Brazzaville même Kinshasa donc ils ont salanga vraiment pas si mingi non si nazolinga mangolo ba trop te mais ce qui na lobby parce que eza par rapport à toye ko zwa corps na ye lelo yo mona linki na loba quand même ata moi mokena za mona posa moi ko loba te comment na siko ndeko ndoto ya comédien na biso ndenge ba bande ko loba loba siko lelo ndenge ezo ya boné bi ke salo passe mais okoloba nini soit eloko nini okoloba par rapport ndenge ba bande ko loba ke ko ya te et tout constant ezaki na mo ba problème pour na yo siko koloba non toujours le mire et les oreilles bat baloba na bango hein bat baloba toujours sengi baloba mais biso to kola na koloba na te poa tozaki déjà na organisation ezalaki ton sur la peine en famille donc c'est ça zomona ke muto aza musika amona ka MC na ba ozo koma na internet moni bino pe ba journaliste internet bo sabeka bikoma koma ozo ka information pa moninga yo posa li titre yo moni ke ezo pesa toujours mabe mais biso to yebaki ndenge nini to ko sala pour le lo ke korango vani yango ezoya donc parce que to yebaki ke ekoya parce que toza ba artiste d'abord ya mboka donc on peut toke pa ba conduire leli bango batali ketin baza ba artiste pas kufi aza artiste photo ça la tête façon qui mboka appelle sous moi na mboka plus aza congolais moto ko connait na mboka musute a changer nationalité té donc tu vois y a monique sali ki aya ndinga yebo donc c'est ça. OK merci papa Mandosi mes condoléances mais Mélodie bato bana ba se mobiliser boité pe tala mbongo esenga maki belé corps elonga point noir et kiti Brazza et Kinshasa ba otango na cinquantenaire pe programme pesa mapona okunda. C'est que Mélodie azara la miteme ya batu
pe ba fan ba oye ba mélodie 10 ans ou 11 ans 12 ans mais ba fan ba oye ba mélodie ba artiste o ba yé pe si ma mélodie pour exemple artiste musu ba na kombo lelo ba ina ba 2018 2020 2019 2017 ba yebi ka mélodie car ba artiste on peut ba se mobiliser moi ba $1 na bango ba 1 franc na bango pour ko yande ko na bango ya yenga ba mélodie kaza artiste a roda koufi pourquoi ba l'artiste ne meurt jamais par rapport à ba œuvre na yé Lelo VS n'est pas koufa depuis 2009 Lelo 13 ans VS Aza na mituna biso batatuka lombo bali ba masirika bazali ba visa bazali l'artiste ne meurt jamais mais parce que bon on ni mélodie au azalaki malgré azalaki vraiment sur la scène mais na scène ngo azalaki volé est-ce roti gâté dans loba mélodie ngo ano tuni ba ntsonzi ngakitsa sate mais na point noir moi ba scène moko boye et les carapé pour artiste pe ba na point noir ba scène moi les carapé et ça ramalango azalaki ka toujours na scène malgré ba ntsonzi ngo pena makasi ba no monita azalaki toujours na scène ya asepela na vivre na point noir ils appellent ba ndeko musuba asepela ba vivre na ba Angola ndi ba Mireille Baza ba vivre na Angola ba Muindo ba vivre na Angola ils appellent ba ndeko mususu ba préférer ba vivre na poto ndelo ba fena msofio tsingoma ba na poto ba spaghetti ba na poto ba sela msoli pati ba na poto ba mengo ba mama mabele ba alisala ba chanifai ba po ba na poto il pas préférer ça nini a vivre na musu ba na lufu Ozopal. Oh, na lufu za. Na lufu ko? Basali. Na lufu. Prince Luamba yo, osola no pembe. Nako souhaiter liwa mututé. Mais est-ce que ba osala makambo basali pour na mélodie? Parce que mélodie atika œuvre au papa Chéra Loba. Nga na za fanatique ya mélodie na film au chocolat partout. Omona ki joua mo na vidéo, joua mo na Mama Kalunga. Suka na dio. Vous comprenez ça qui film moi no pesa ba le maire na makasi. Yango moni nga lobaka chaque fois musala oyo eza musala moko eza musala moko ya valeur. Vous comprenez? Ya valeur biso moko nem to linga to bimisa ko soki musala moko ya ba voyer soki ndenge ni. Mélodie azo mériter o azo mériter lelo organisation za kitoko muto ko ya ko lobana biso te ko ba liembo yo ki masolo ba liembo ngwa. Toki masolo ba liembo awa na nteme to landela ngo toujours na kata ka lisu kwa. Oya ko yebisa yo ke ba liembo c'est que yenda za na intention ko liembo. Mongo yolia mawapi ngamona IGF nona bata théâtre yeyo alengeti yeyo lisu likolo lisu siko ngana na lobité comment batu balobaki yo baliembo mais obi organisation l'équipe malamu organisation sel malamu ndenge korzolonga déjà point noir et na Kinshasa vraiment félicitations à papa Elombe Simbi masolo wana mais Gilles alingeti bata théâtre jour mélodie akufaki absence totale ya batu ya te yo ka question na ngai pardon za plateau na ngai na sisi na nte esali nini absence ya batu ya te le leçon de teli awa bato to benga ba star à TV ya théâtre bazate tisiko siko yo siko zo sous-estimer Florban na lobi bien zela na tangelo ko lingi to bongo o sous-estimer Florban est-ce que question na sous-estimer mama petit pati mais question na na bi ba ndeko oyo nyonso wana saka succès na théâtre à la raté. Je te dis, tout le monde a sa star. Alobi na yo Michael Jackson a la raté. Oh bah yé baza artistes, ce sont des artistes. Yo lingi na nyaya. Et puis Bembeza ba pesa la mutu invitation. Pourquoi bolinga bo bongo ke ba polémique moko boy intel ayete intel polémique te auto moni yango to. Aya, déjà pas na bango. To mona vidéo. Belleville Belinda leka ki kuna. Si la bisala leka kuna. So yebisanga si la bisala na Belleville ba yesko attaque to nga chéri na yete. Naza donc gouti ya mai na kata flave moi ke yo mo pe milongoli ozongi na question yango na ebisi yo ata ba ba ye oyo omoni ba ba ye oyo baza batu yo luka star ni aya so to longwe beach awa destination zali hôpital du cinquantenaire na futi mbongo lukoye ba mutasala ki nzela ko lukoye ba mutaleka ki te yo olingo ke na souffler batu ke batu ba lie ba mbongo Mama Olia Mongo ezawate. En tout cas, félicitations aux comédiens, félicitations à l'organisation. En tout cas, ngapena mutako simba NTPC a ozoma munae. Makambo comment pourquoi parce que il faut to respecter abatuana, ba osala musala. Vous comprenez? Bazo sala musala et puis eloko esepelisa ngana ba nini? Ba famille bokitisa mitema tango bokufeli bo travailler en collaboration. À quoi sert que biso bato to duti mutra muta uti l'éducation na to kutanye sika moko to soit na tête to bundate non place nyonso ba problème ezalaka nango mais bolingo ezali soki bolingo ezali te to ngati ko matina niveau te mais corps a mélodie lingaki yo yate
donc tolakisi ke tozalaka na bolingo malgré kosala na biso baproblème na biso non non ebongo na bamariage omona yango te voilà donc mais yango nalobi ke bisika nyonso bato bazali baproblème ezangaka nango te na bafamille oyo tobotami bisika moko bitumba ezalaka toswanaka tobundaka tosalaka nini oyo tobotami makila moko bongo sikoyo biso bato touti bisika toye kokutana baéducation différent comment tokozwa baproblème te non. Donc Flore Bango, dans les lotos longola optique wana obolobaka. Bokoki kolongola yango te parce que partout ezalaka même nebe église. Na foyo kanga na. Même nebe église. To longola optique oyo bino bolobaka ke bolinga na kate. To tsiko bolingo ezalaka nango. Yango na lobby. Bisika nyonso bolingo ezalaka bolingo pe ezalaka te même na baéglise soko kei même na baécole même na basociété baswanaka babundaka balobanaka ke bolingo ezalaka te partout eza bongo papa eza na esika moko te bokovanda ezaka ke mikolo nyonso bozalaka bien non baproblème ezalaka toujours sikoyo groupe ya WhatsApp obino bosalaki wana après matanga bobomi yango. Après matanga bon normalement il faut to bomango. Pourquoi? Parce normalement il faut to bomango tokoki kotika yango kaka te s'il vous plaît. Naba émission to sali naba commentaire abatu bazolo bakake bino bosangana ka tangwa matanga bosakotisa te pourquoi bokoko sala te na groupe oya bolingo makasi bosali bobo misimbongo ebele penza boko sa te que non etikali libela bosangsa ne fût que par mois $10 et comme apena ndengo na pana NTPC que c'est la te. Bon wana sikoyo biso tokoki kotika bongo te parce que biso nyonso toza na kati ya ANTPC wana sikoyo il faut torozela accord ya bakondi na biso baza likolo ba président Lombe ba président Masumu soki ba pesi autorisation wana ke eloko moko esala biso totika ngo te parce que totika ngo non kasi peut-être balingaka keste po ta mususu ekokoma ba problème mutalia kiboye basala kiboye ekoyo koma subitumba vaut mieux ezala kaka boye soki problème eza to sangani to sali eloko moko to contribuer esili eza te ke to garder groupe wana etika la kaka etika la bongo po to zelaka bibembe ya kasima to non eza bongo te. En Floranga, la question qu'on a posée, pourquoi bino artistes et comédiens vous allez à ceux qui moko na bino akufi ressenti que makambo komi kobima ebele na loi ya la star na biso mélodie to ki makambo bima ebele o malade ki bombanda pourquoi ba bilo koneza na bino artistes et comédiens apparemment boza bolingoté likamba bolingo ngo basi ba utolo bango ke toza bolingo neti biloko ya ba maladi bolobi eza ba comédien ba bimisa ki ngo te soit disant ba journaliste ba bimisa ki ngo donc eza ba comédien te biso nyonso toyoka ki ngo balobi ke euti pa ba journaliste. Donc wana siko et comme likambu okende ko tuna ba o ba bimisa kiango mais biso moko e likambo bolingo ngo tolobeli tozala bolingo poso bolingo za kité mais to se retrouver awate Flore Bango ba retenir nini pona poya corps ya mélodie message ozo pesa surtout message nanga nazo pesa corps à mélodie ezoya bandeko balobi tolela na ba obazolela tolela elongo mélodie azaki star na bino o abandai ko sepelisa bino na bandaku bisika nyonso oyo boyebaki mélodie asepelisa ki bino corps lelo ya mélodie ezoya message nanga vraiment plus eza botala mwana o mélodie atiki mwana ya mukie ya 8 ans vraiment ekozala malamu lisungi na bino po mwana wana atanga akola bien ekozala malamu et surtout vraiment na ba o mélodie azaki ko bwaka na ba fanatique ya mélodie lelo akei atikeli biso lembwa mwana na ye vraiment to bwaka mwana te et biso pe na part na biso to kosala o esengeli pona mwana wana mais bino pe ekozala malamu mélodie asungaki asepelisaki bino abwaka ki bino vraiment botika mwana te mwana za wana donc lelo tozozwa corps à mélodie tozotika ngo na cinquantenaire et semaine prochaine déjà tozokende ko kunda mélodie. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est pour mon nez, artiste qui a été à porte, na bat autres remercier bon capo ani tout temps comme na bangote mais na autant à mutu moko azaki pene important pour na biso Tisco pas important papa na biso Jano Binanu et bazami balé na papa na biso l'ambassadeur Christophe Muzungu donc bazaki toujours wana pour na biso vraiment et ça les biso c'est comme goto aki akotika papa Elombe comme on a papa Christophe a supena likamwana na motema boende zalaka to cotiser il va partir ma cantine bango en tout cas président Lombe aza papa vraiment non asalinga esengo sanga na mawa donc salinga bien pour comme on a ya supena likambo na motema parce que ce n'était pas facile mais et salami
Maman, pas juste une question que comment on a jour notre condom Mélodie Badiama jour à Koufa qui tombe qui un peu négligence n'a pas na bino bande konaï artiste comédien. La monsieur qui n'a que tout un tournage bon béton nous a qui moto azaki que a tourner à chaque moment bon nous on a mais c'est raison que le col ali moi na média yango wana moi négligence bon ezaki. Non moto a pesi raison boye billet. Voilà Mike la duchesse. Boye billet bisoté. Neti ngai te on a pesi raison wana te parce que l'artiste ne meurt jamais et aki pe négligence te tant que ça neti nga na mona ki on a ba 10 heures na ba 10 heures ezaki pe normal parce que biso to ebika ke Mélodie azana e bien to yoka sangwa maladi te to yoka sangwa ta di kosumo te kambala moko mutu akufi lokola pe azawa te parce que mama chako azalaki awa mama chako to yoka ka bu akufi to tika ba trans to kataka to yaka lokola azalaki awa te aza musika atako so bito ya to kota to komona na kati hôpital te ezaki normal mais to yaki azaki négligé te mama parce que so azaki négligé to yeko se monende ko tika mama na biso ko zo attend ba organisation te pe to ko matina niveau to comité azaki négligé te mama ezaki ka moi tamoro boy ezaki moi normal parce que azaki à sur place te. Donc là, on est là, où est-ce qu'il y a ma casse yango, tu es qu'au zoyer, donc à cause de la négligité. Mais par rapport que Nengi Mélodie Badiama à travers ça qui pointe, il paraît que Ezaki par rapport que choc wana moninga na zaki ni abotola qui est mobile yango les sala qui choc qui n'est que se réfugier na mboka ya Pointe Noire. Tu vois ceux qui m'ont accoufi ba version bi mara belé mais tout ça na tina maramwana te. Moi les vie privée na ye o aye bi yango malamu ezaka nzambe. Camarade yango pesika zakuna donc ezaka nzambe. Donc ce qui est important to zonde mutu ndinga zo ya a to tiena kata moko to ke kunda ye. Ba polémique wana nga vraiment particulièrement ça ne me regarde pas. Oh ababotola ki mobali. Oh asala ki ni o abela ki boy etalinga iti. Donc talibi sauté. Oh c'est important to yekosoyer yango nde to role. On compte poto tika yo question sukara ya retourna ezaki Mélodie atiki mwana yo poza maman. Oui. Attends que loko bamba mninga na ye ya musala moko. Pona mwana wana bozolo banoni. Ba pona mwana wana famille ya Mélodie ezali famille ya Mélodie ezali biso toza wana to sala ka pa na biso mo. To kunda na mutu. Tokuna na mutu mona zana mukie oyekoya naka ekoya mais to kanisa toujours malamu pona ye je ne pense pas ba comédien ba otika mona na bon to ba maman na biso ba otika mona na ndenge wana eloko ezalaka ya malamu pona mwana wana o est important nzambe abatelier malgré amoni maman na ye ko kufa mais nzambe abatelier tozo ya na ye donc to banomona na Mélodie à travers mwana wana donc ce qui est important aza un bon moy il y a un peu de makaka et salama pour mais les gens en famille naie ba konzam si peut ya théâtre bazali donc et zalaka bien. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup, merci. Souka de 2021 on doit faire la pesanaye mais na mu ba pembe bolinga manifestation ya ba comédien. Je muta kufaki mutoya kité. Ah. Mais c'est bien. Vous avez mucho puis vous avez la reine on a qu'à jouer bébé. Mais les gars tu question Soukaraka par rapport à l'organisation par rapport à l'organisation fingi bino ya kabwe na fingi bino les gars par rapport à l'organisation Tomi Papa Elombe azana ngambo kuna ya Congo Brazzaville pour na kozwa corps ya nango boye moins négligence peut-être na ebandeleza qui jour à kufa absence mais bazu organisation na maboko okolo bani pona eza batu ki ye trop moi ce que ta Papa Elombe ce qu'on nzambe ba comédien maintenant il y a qui on est super na place super na considération c'est normal Papa Elombe ce que Papa Elombe world likolo asala émission bientôt asala kananga Papa Elombe asala kananga émission est-ce que ça world oui si quand il y a le côté makamo fa kota c'est bien d'être de la Mélodie soki to loba ki te bato engamongo ezala boye te to telema ki to bani ti 22 comédien te oh voilà ba tike ba journaliste boye kate biso to sa ba analyste to ko humilier kaka humiliation que ça la kaka on s'en fout tous la Mélodie bima to lela moi de ba lela normal à s'impliquer pour Azaya groupe na mais Mélodie Azaya groupe na été Azam moko ya groupe ya sans souci où ils sont présents pour des chasses mais tout le monde a battu ya groupe sans souci va s'impliquer mais il y a s'impliquer robani par rapport à voilà pour moi écoute na internet moi songi yango yo ka doya la songi na ba question na Papa Elombe za nani na théâtre Papa Elombe za nani na kata NTPC Papa Elombe za nani tu es présent pour des chasses pas dans la NTPC Mélodie aza artiste comédienne ndenga kufi ezo senga te aza artiste congolais
ya biso awati esa tosenga te kaka foka ndenge azalaki na groupe sans souci foka famille na ye ya groupe sans souci nde baya mpona basala intervention makambo na ye non aza artiste te tomona yango mpe na bagroupe ebele asoki moko azalaki ya bango akei omona groupe wana to présent tozalaka moko mpona koéviter désordre ezala te makambo ndenge yango ebendaka désordre donc groupe sans souci basali oyo makambo na bango na ndenge baorganisation na bango na ndenge na bango antpc mpe esali organisation na ndenge na bango ezalaka te po tozalaka eloko moko biso nyonso papa elomboko banini na otala o oui merci satiki mamuna ebele merci baza wana mpona biso baza wana mpona biso nyonso bazalaka mpona parti pris te bazala wana kaka mpona biso nyonso yango wana elakisaka ke bayaya bazali baene na mosala oyo tokuta bazali baolandela makambo na biso nyonso tu président pour des chasses olobani nini aotala yo te mpona président elombo olobi mais président pour des chasses aotala yo mpe presse on a président poudre de chasse azalaka wana amonanaka santé mpe ezodérange santé ezodérange oui namonaki ela ifa komotamwa na beki il faut comprendre komotamwa na beki asalaka déjà merci na nyonso po flor banga alobaki yango la mélodie oyo yandeni kutu ya papa na nga na mama na nga aya te ni appel flor bang olokota polémique nanga flor bang nanga olokota polémique c'est bon merci mais akoki oloba te aleki nanga akoloba ngo te et puis aza mutu mo boye alinga makambo te akoka ba problème te aloba te eza ye na mélodie akosilika netaki mwasi po mutu nyonso azala mabene na malamu mais ke non aloba ke ndeko akufi aloba ke soki akendaki non totika biloba aloba c'est pas bien raza papa ni lesusu ba démarche parce que lelo lobby longola micro na caméra direct déjà pour la panzani mais pour votre information quand il y a Lélo Léo merci merci
pesaka makasi pesaka bibula nzambe obo eza pasi mwana moke mpona omona vele mo elekeli ye azokoka meme pa komaitrise azokomprendre ezadi. Et voilà, enfin, le corps de notre artiste et comédienne Mélodie Badiama Nicole Poi. Et ça déjà na Kinshasa, corps yande konabiso Mélodie Badiama et ça déjà na Kinshasa. Wana toza na côté à Croix-Rouge. Bon, moi, on a besoin de désinfecter corps parce que et qui est na morgue à cinquantenaire. Toujours dans le cadre de reportage, toujours continuer toujours. Pour interviewer quelques-uns, bah, basaki, naïe basaki msalamoko. Surprise, il y a les leurs qui ont tozo vivre boye Mélodie a voyagé qui les a le ndenge ba 2 minutes baza na poto basara mumusa baza na poto donc makambo oyo bazo vivre kuna na ba mameyenga baza na poto ba josko baza na poto yebe akenda kine point noir na point noir kuna koma abande pe retourner atiaki théâtre té ana ko tourner et puis azo sala ba navette na ye point noir Gabon point noir Kabinda point noir donc ana ko tourner kawana. Alors, mais le problème est malade. Donc, en tout cas, yokata kamoko ya maladie. Même famille na yé moko biologique. Batira ko yoka Mélodie na maladie. Donc, bazaki surpris quand ndenge biso pe to za surpris ya ko mona Mélodie na ba réseaux sociaux Mélodie akufi. Tant on a bengi CG na biso oxygène a confirmer ngango. Ah. Ngana CG to ke ti na famille ya ba Mélodie. Tous les na ba Bellevue, tous les na ba Bijou la Reine, tous les belé, tous ba Caroline, tous les belé. Famille amutu na bino. Boye bisana biso baba masa na ye abeli tonine. Ne famille te. To tikala ko yoka ye na maladie. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Tout le monde est coréen. Tout le monde peut mon attirer. N'est peut-être plus important tout le monde mais juste information parce que nous on a besoin Mélodie Badiama atiki moi. Est-ce que moi na ye nzela mon accord? Oui. Tout le monde a déjà qui? Moi na ye na corps nzela mona maman na ye. Hein? Donc ye na maman na ye parce que tango biso ba comédien tozo sangisa mbongo pona ko benga pona corps ya Mélodie ya awa ezaki pona corps mwana na membre de famille oyo grande sœur ya Mélodie akenda ikuna. Doti ba président Lombe ba kende kuna omoni président Lombe atiki nyonso président Lombe atiki mwasi na bana na ye atiki groupe na ye atiki ki ataki mettre avocat na ye atiki ba marché o azaki nango souci ya collègue na ye souci wana ya ondismoni ke non président katisi maki koma ki ba mbinga mais a outi benda point noir ambassadeur na biso ya Congo Brazza papa Christophe Muzungu ayeti na kin aye ko zo président Lombe awa président Lombe po kende pe ezaki na mot d'ordre ya président Masumu. Parce que papa Masumu azana kinité azana okatanga akeko planter en TPC katanga kuna et puis azo présenter film naye ya Simo Gembango donc tout mamuno so ile kaboye azo courant donc akebo président Lombe baba katina na ambassadeur bake ti point noir ti ba sel ba démarche lelo Mélodie a komeli biswawa Mélodie akenaki ya ko tambola Mélodie azongi na koli. Et voilà, nous sommes toujours là, na beach ngobila, ndeka na lobaki ne bande, toujours concert, toujours koba toujours. Na ba observe qu'il y a comédien na biso Mélodie Badiama, ah toza na beach ngobila. Mine mo bomoni corps déjà et déjà corps yango wana, fa bosima de soko benda ngata na musika déjà. Na si bomoni corps déjà na musika, ah toza na Croix-Rouge à lobi na biso, il faut à désinfecter corps parce que e outi na mboka bapaya. Il faut pas désinfecter yango après ndeto kozwa yango to kokende kotika yango na ndako ya malili na hôpital 10 conteneurs jusque là toza toujours awa balandi ya Juka Télé News ba étoile otoningara mi ba opesa biso confiance fidélité na bino opesa attention na bino pour ça toujours musala oyo elongo tozala ki awa banda 13h30 heure de Kinshasa siko toi déjà 18h passé de 20 minutes toza toujours awa tozo koba toujours kaka na reportage na biso ya matanga et plutôt ya ko repatrier corps ya artiste comédien na biso Mélodie Badiama
wana déjà bazosindele biso bazokitisa drapeau bakitisa déjà drapeau. Merci vraiment papa Elomé. Et ça Elomé restait sur cœur de papa Monayo. Aouti Musika akatisi libale. Eminene. Oui qui a son niveau. Tokomi na suka reportage na biso o to selelela bino likuna na liwa ya ndeko na biso pito matanga oyo soki ba comédien artiste comédien na kombo ya Mélodie ba Diamant Nicole Poy o utaki kokufa bino mo bomoni de corps na lelo eza répatrié na ville province ya Kinshasa. Ndio tozolo ba boyena Fabrice Man tozami no langage mort tozolo laksa bino corps déjà direction hôpital 10 conteneurs bino mo bomoni ndenge corps eye en fait baloba ke corps ekoya te mais finalement enfin avec en tout cas un grand félicitation le comédien, le papa Faustin Soukari Elombe n'a ben fort n'a fourni jusqu'à tel point que quand il y a comédien d'Abisso artiste et mélodie Nicole Poy et comme les biso de la ville province Yankee Tchassa. Yakoloba c'était des images en train de parler déjà. Yakoloba ezali na yangote. En tout cas vraiment tout comme la souka reportage na biso au salai pour la vidéo concernant makambo. Ya matanga ya comédien na biso oyo atika kibiso. D'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur notre chaîne JK Télé News. Tout comme la sous information mukoloni ni corps ndeko na biso tout artiste comédien na biso Mélodie ba Diamant et Kobima borozala toujours wana pour la recevoir information Kopé Sabino en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. À la prochaine.